indépendance physique tozwa ye etikali chacha ya molimo oyo atiki bonzambe ya bakoko na ye akokoma moumbu ya libela bana mai tokobunda bitumba ya kimia na mandoki oyo ezanga makelele soki olingi kimia bongisa bibundeli ya biso bibundeli yangoyo lisangu lindanda kichakachaka mbunda lokole na kasambi papa na bilukombo ya liboso muteba yaya ye bandeko nyonso nde tokosala koloba napesi bino bayenge bele bipai bino bozwami bisika nyonso oyo boolanda biso na poko ya lelo eza mpo na biso bana bilembo bana oyo basi balamuki eza mokolo monene mpo na biso eza esengo donc depuis butu ya lobi samedi ntango tomataki kaka 0h ezalaki journée moko esengo mpo na biso parce que ivuluzi na biso oyo bino nyonso boyebi komona ye Simon Kimbangu oyo bato babengaka Simon Kimbangu me biso tobengaka ye ivuluzi Kimbangu lelo eza mokolo na ye mokolo ya esengo antuka bambuta ye bayaya baoyo nyonso bolamuki baoyo nyonso bazalaki na pongi ya kotelema bolamuki bozala na esengo parce que wana yaka na mabele na biso ndele baya mpona kwambuye biso wana eza biloko na biso moko eza lokola odefi eloko ya moki mais lobi ntango balakisi oyo babiki eloko na yo moko yango oyo okozala nango na esengo bambuta ye baya ya bisika nyonso bozali lelo eza le 13 10e mois soki boyoki message oyo bozala na esengo botomisama na esengo parce que eza message oyo eza très fort oyo eza message ya mvuluzi na biso oyo eza place biso kosanganaka awa eza forest gate lelo ezalaki mokolo esengo makanisi bomoni na video ezali mokolo esengo oyo mpe akoyoka message oyo nana alamuka te atikala na ye kaka na biyaoli yawe donc nga kutu nakoma kobenga yango baeglise de réveil te nabenga yango baeglise oyo ezolalisa bato pongi baoyo batikala nanu kolala kaka pongi bozokontinue kaka kolala pongi na baeglise na bino ya bapongi wana bolamuka biloko akodefa badefisi yango lelo akotikala nango lobi te mpo mokolo nango akoakosa ya bino moko yango oyo biso mpe toza na baprofete na biso oyo bakufaka mpe mpo na biso bazali ndenge tomonaka badavid ndenge tomonaka baisaac ndenge tomonaka bato wana nyonso eza message oyo ngai ya lombe nayaki kopesa bino boya tosangana tozongela biloko na biso tolata costume na biso nakayesi bino moko bozomona bokoloba ntango mosusu babokoko wana bazongela makambo kala te bokoko eza kala te bokoko eza nde tolongola mentalité ya christianisme na mutu na biso toyebake biso toza na baoyo ya biso c'est ça tozobandi nde biloko wana tozongela nde tozongela oyo ya biso mpo avant bamindele baya bakoko na biso basambelaka nini bakoko na biso balobaka nini nayoka bato mosusu balobaka bolata barafia bokosala baboye wana nyonso eza makambo lokuta me bokoko ezali ke tozongela mentalité ya kala lolenge oyo bakoko na biso basambelaka nde yango oyo eza ya motuya mpe eza très important yango neti biso boye toza salite te toza propre toza bana bokoko donc nde tovandi kata bokoko te bino mokotala kaka eza salite te l'église ya réveil wana eza baeglise oyo ezolalisa biso pongi mpe tokokontinue kolala pongi entre temps mboka na biso ezokende mpo tolali mingi en tout cas bolamuka message na ngai napesi bino na poko ya lelo yango wana en tout cas indépendance physique tozwa ye etikali chacha ya molimo tosambela nzambe ya bakoko elobaki Kimbangu yevuluzi baswahili bakongo bangala baluba tosangana tozala bomoko totosa mipeko ya Kimbangu totosa mipeko ya bankoko tosalela eloba Mfumu Lumumba tosalela eloba Sekou Touré Thomas Sankara Kwame Nkrumah Marcus Garvey Roi Makoko Samora Machel Maafrika Mama Vita Nkimpa lipanda fizike tosi tozwa etikali nde lipanda ya molimo tokozwa yango ezali koya My